papi ninda shai wae Kaitana kuningune papi ninda bari wale Namo Utengeta namo Ekome namo Kurera namo. Bonjour, 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 bonjour. Mbote, 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 mingi na bina. Nyeshu tuwa bulinga mamo ili ya nitu. Na pesi mino ba mbote, ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bande konanga, boni santé. Est-ce que boza malamu? Wabino mamo ili ya nitu, ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba telekimi ezali. Et vous de votre côté, c'est comment? Est-ce que boza malamu? Ngai ça va. Nzambe ya mawa, nzambe ya bolingo, nzambe malamu. Azako batela. Maman Elia Nitu. Alors, nalinga toujours koyeba banga ceux qui baza malamu, ceux qui bino pe boza malamu et ça langa esengo. Alors bon tila ba commentaire. Boyeb sanga que tout va bien maman Elia Nitu, on est avec toi, on est ensemble et ça langa plaisir makasi pardon, ça langa vraiment plaisir makasi. Merci ming na bino nyesu au bon disposition na bino pour na otala maman Elia Nitu pour na koyoka maman Elia Nitu. Merci beaucoup à vous tous qui disposez de votre temps hein. Pour na otala maman Elia Nitu, topé pour na koyoka maman Elia Nitu. Na sera bino toujours que émission nanga il y a préparé pour le mariage et ça rapporte na ko baby sate ka ça rapporte pour na ko bongisa mais mingi na lo barake soko za mutu akanda kotala ngate pour ko sepela non ngate soko bi ko za mutu akanda kotala ngate pour ko sepela non ngate ceux pour mo za fanatique et révolté na ko sina na yo par l'amour de Dieu koko takana ba émission nga été otalanga et puis pourquoi parce que ce ko talinga moteme vimbi oseleki ezamala mote ponga na zakana pona opesa kanda te mais pona kopesa esengo pona opesa kanda te kasi pona kopesa esengo yango ndeza but ya émission oboyebi bino surtout oboza abonné na Elia Nitu TV boyebi ki wa bino mama Elia Nitu abanda ba émission depuis 2014 style toza na 2023 nzamba zoba télévision toza toujours kokende liboso tozo kende beta masolo ya mabala ndenge to mesana ko beta masolo ya mabala bolingo sans affection ba bolingo za na intérêt ba bolingo za na affection te il y a deux modèles d'amour bolingo za na modèle mi bali ko tuteza ba modèle epelé ya kolingana bolingo mususu ezali o penza ki moi c'est ni mobile na ningi penza ya solo mobile pa lingi moi na ninga solo mais le comment comment changer to mona ka ke nzamba sala Adam après ko sala Eve azala soutien à Adam même muta ki boso na mokileza ki Adam nzambe pa lo baki que l'homme doit manger par les sueurs de son front na motoki na ondo kozo ele ko sani ya kolia et puis mobali ndi ale saka mwasi mobali ndi ale saka bana mobali ndi ale saka ndako lelo e koma le contraire bande ko mingi ba koma ko banga ta musuko tula bande ko ya basi mingi ba koma ko banga ko tula na ko ya ko tula basi mingi ba koma ko bala mibali ok ko bala mobali eza ele ko mala motema la mobali ya bala yo ke yo obala mobali na me na kitsa motema kola kola muka eza habitude de te so nzamba peso pour mabo moy o seigneur merci pour o pe ba tiki biso ba lingeki ko kendete mais nzambe kaka mutu a décidé ki azo bango toza na kati ya mboka poto to na kati ya mboka moluka to biki to ya koluka potongo to ya koluka veni sima tozonga mboka soki te retourna yo bakoseka yo bana Londres bana Suisse boyoka potongo to ya wana jibe pia na mukulumpa na bosani nzembo wana to ya koluka poto zonga alors ndenge to ya koluka toza na bandeko oyo bazo sala biso misala kitoko Toronto City VIP de Maluku Toronto City VIP de Maluku ceux qui na cheli bino vidéo bota la numéro papa Willy ezana bobenga papa Willy ba papier nyo ezali tout est déjà cadastré donc ozana ba passe mon côté que le côté de bureau en bureau de gauche à droite pose ba papier cadastre wana nyo surtout papa Willy asa bungisa yango ezali soko ke yo pesi kaka mbongo yo tango pesa kaka mosolo papa Willy apesa na ba papier nyo ceux qui pose na besoin ya architecte yeba ke papa Willy akopesa alors to le ka total nano Toronto City VIP de mal site o ezali ke awe pa ya papa Willy soko sombi le pango oko regretter te po yenyo surtout et atako si ya papa Willy ezalo quoi service traiteur la providence 15 ans d'expérience et plus service c'est ça rapide na mboka poto na mboka France musalo ngala futera ba impo mais avant to kota na musala nanga to kota na Toronto City VIP de Maluku oyo ezali sous responsabilité ya papa Willy. Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu banaki
bana braza pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto, olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku eye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai matuni tala lo bansa mutema yoko koma place oza ndenge nini tolonga kolongwa place na sa yo mona presse to pasola nzela tala ngai muninga mbongo mukie mena panika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Voilà, wana ezalaki Toronto City VIP de Maluku ya papa Willy. Ceux qui ont un poste au sommet, le pan au hésiter, t'es n'importe qui papa Willy, ni on se ezali torcos. Alors, ngai wabino mamelia ni tu n'as pas dans salle na o ngana. Yanga bénédiction, yanga Nazana o yanga nzambe soko asali le peuple sakaye merci. Monde na baka sonza ma pesio pe mabo mo pesio bonne santé faut commissaire au PCE. Merci parce que nzambe nyoso zakaye eloko apesa nzambe ezalaka te. Moto na mosala na ye wabino mamelia ni tuna kati ya mboko ya France na lona misisa na mosalo yanga oyo leta yebelinga na futela kayango impôt service traiteur la providence ce qui na chambre de commerce au petit traiteur la providence au kokuta iliani nito azako na po mosala nanga. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Et voilà, nazo faire partie na bateau basali le kumo ya mboka Congo na kati ya mboko ya France. Pour misala na bozo mona ezaka en ordre.
mosala wana eza na ba papier na leka na ba 4 mariage na télévision na gagné yango donc nazo faire partie na bato basala fierté en étant une femme congolaise, hein, la femme forte. Oh, na sali musala et monani na misu ya bato. Balabakablo ba congolais simbarati menga service traiteur et sali 15 ans et simbi et vanda pe sala nini et lona musesa pourquoi parce que dans mon travail il y a Dieu dedans. Nengenzamba zana kati yango musana ngesaka nini et kendaka liboso oyo nzamba simbi na maboko na ye mutoko botola azala kati. Ce qui penzamba fungoli porte mutoko kanga azate. Po mutale kanzambe na fungola ya kokanga to ko fungola azate diabula za mukie nzambe. Donc, c'est juste pour vous dire que la providence, quand nous parlons de la providence, déjà la providence, c'est biblique, service traiteur la providence. Alonganzala. Toko tanaka tele soro na biso na betela bino na biso ke bolingo eza na ndenge ebele. Bolingo eza na ndenge ebele. Na tango akalezaka mobali nde mutu faya kolinga mwasi soko alingi mwasi aye komimonisa na libota ya mwasi ya bali mwasi akikocha mwasi na ndako lelo lokola bana ya lelo 21e siècle ba ko changer makambo mwasi a préféré alongwa na mboka ya poto ya malili oyo yasa ye oyo yazoluka mbongo poasunga pe libota na ye akene na mwaki ndikobala mobali eza mabete yana mobali moso ko bala ye atikeli reconnaissant na vie na yo mwasi nanga ya kobala nga mwasi nanga amemanga poto mais eza na mosusu memi poto oye na ye abi oza kuna ngaite lelo to condamner mibali oyo basi babingisa na poto ki mwasi abingisa na poto mwasi amema na poto parce que ceux qui mobali amemi mwasi na poto esoka kati za problème te mais ceux qui ezaki mwasi alongoli mobali na mboka ya Afrique ame mobali na poto ceux qui comme na ba problème comme na ba zizani et comme a toujours problème akasi pona nini ba comme on le tsaka mwasi asalela eboye mwasi amema ye mwasi ya na ye mais avant mwasi amema mobali aya na ye il faut koyeba est-ce que mobali ndenge yo linga ki osepeli na ye na kati na ye pa linga ki bonga sepela ki na yo. C'est la question qu'on doit se poser. Et ça, la jeune dame, maman, ni tunga la zone déception à vie. Oh, tout le monde en internet, tout le monde, c'est que moni bato ba yebana, makamuna bango ebi makalibanda noki. Mais biso oyo maman na bing sa mobali aya na poto, mobali akoma poto. Mobali akomi na poto bolanda bien. Kaka mukolo o mobali akoma ki na banda na Afrika ebise ki mobali ebise mwasi ki moni, yulo ko bing sa na poto. Lokolo za bandeko na poto ba mona ka ki yo bengisinga na poto boka complot ya mwasi na mobali ba komona ki yo bengisinga alors pour naza la respecter na famille na yo bandeko no ba mona te ki yo muto bengisinga na poto ngata ngona kokoma na poto na koya kovanda na ndako na yo te il funga na kende epa ya grand frère nanga tango na kokende pa grand frère nanga après to ko malinga seke na sali nini na ko bala yo pour naza la respecter na kati ya libota na bino boyebi batunyo surtout balingaka eza na bato balinga dignité eza na bato balinga ko se respecter mais eza na bato musu bazara bango bato mo bazana bango léger to pe légère o bazara ba mona respect pona bango eza na ngoti na te mais on n'est pas pareil sur la terre mutu na mutu azana ndenge moi moi c'est singa mama na bimisa mbongo na bengisa mobali na poto mobali akomi na poto mama neto to selika ndeto yokana kitala mobali maela lobiki soki na komi na poto na koya directement kovanda na ndako na yo te ngai na kokende kovanda pa grand frère nanga tango na kovanda pa grand frère nangai sima na ye pa bandeko no na ye ko se présenter po nazala na valeur po ba mona penza ke na sali nini na ye ko bala mwasi po ba respecter ngai alors boyebi ke na sa bolingo tango mwasi abisi mobali abisi mwasi mwasi andimi abengisi mobali na poto mobali aye na poto mobali akomi na poto mwasi aki na aéroport na grand frère bazwi mobali baye na ye pesa ni biso mbuma biso mbuma ba pesa ni biso ya mbuma apo za va ko pesa na biso mbuma ba keti na ndako ya mobali mwasi amoni adresse ska mobali na ngazo vanda yango yo mwasi azungu na ndako ne boyebi ke basi mingi ya poto baka na banda kuna bango boyebi yango bien mingi basi ya poto baka na banda kuna bango mwasi azungu na ndako na ye mobali atikale pas grand frère kotika mobali atikale pas grand frère mobali yaka kotala ngana ndako te omoni na ndako na okuna
lokola poza na bana soki na bakoya eza faux yo zela nanu ngana se préparer soki ngana se préparer wana nde na kobanda koya kone kopesa pe respect naïve qu'elle était andimi nzoka mobali kovanda vandaki na ville wana asalaki même pas un mois yaya longoli mobali aki kotia na ville mosusu aki kobwakisa ye oyebi nde na aboye grand frère wana azaka ayete grand frère mosusu aza donc na téléphone na longi pas grand frère wana na ke pas grand frère mosusu na vanda kuna nanu pe mwa mukie nzoka kokima nyonso tu yango wana esuka kaka wana bavanda ndako moko te eloko moko te esilela kaka wana moi ça banozela mobali okoya mukoni omoni koto eza bien makambo mikanda balobi kote nde na kozela mikanda bien parce que babalanaki na Kinshasa te moi ça c'est ka ba démarche mobali kaka ayaki poto sans que basala libala. C'est juste pour vous dire que l'amour c'est le cœur. Bolingo ezaka na motema ya mutu mususu kana otalanga ka ndinga talinga ka boy abi na sepela ne kututin ta yikuna mino pembe ta zolo ni lokwa mundele ayininga kaka ebinga ta monanga te ayininga kaka aboyi ko sepela nanga yini ne ka ngai mais ça na mususu atanga bi ndena lingaka moi so ndena lingaki mama o ndena lingaki tala matama abuka matama lokwa mama Denise matama bije respect à mon frère Zariba baba c'est one chia ya tabakati muté katana kate ils ont toujours en place c'est comme ça ndenge mitema ya bato ezalaka mutu musoko talbo ndena sepelaka na mama nitu ndena lingaka mama nitu ndena linga mama surtout mama nitu soki osa service traiteur tango za ba maria présenter bango pomona ngana marque lelo oyo eza na France eza na Belgique eza poto mobima même na Congo na yana style nanga voilà surtout bato to marqué ba époque na yana style que na bongi c'est là babengi service traiteur ou babengi décoration ou balobi nzungu wa kitoko oui c'est moi les bateaux sont commencé à lambi azo nazo ba marina présenter bango bife mais c'est qui le style qui a ramené ce style c'est maman Eliane tout laissez-moi être fier bout kana ça la fier parce que na sala loko mona na miso bato na sala pe musala ya kitoko o pe mundela tali andimi abi ba africain pe basaka makambo kitoko boy oui TF ya etala iganga bafiki pe basaka makamba boy oui biso ba mameli ya nito et puis iko nango congolaise lelo bato bakoma kosa ba présentation buffet azu marié na ki présenter marié buffet mais nani ya na style ya présentation de buffet marié madame la providence nzeta mbila ata ba okate bota kaka mais kata na répéter là quoi ça ka baba souhaite to katinga moto mona pour ezong na place. Nani yana style ena lambi nasali contrat na ba marié faut maman na blo na lambeli bango ba kendaka na idée que na sa ba me ba habiter pourquoi na sala système ya présentation ya bife ba marié et puis na sepelaka parce que tout le monde a triché tout le monde sauf personne mutu ni toya utalaka maman to sa présentation ya bife mais et ça la ngese ngo po ba lula keloko eza ya kitoko balula keloko eza bien tant que moi keloko eza bien bango se ba koti alors suivez les guides c'est maman Eliane tout naza fier nango les images parlent d'elles-mêmes posa musala na salaka na sa représentation bi fête ceux qui allaient maman Eliane tout alors ba kinga ya style nanga non mais ça la nga plaisir parce que balandaka il faut admirer eloko eza ki toko sepen eloko eza mabe eza te eza bien makasi bamba moto moi ça mon panzi boy papa ezo pepe ezo sala botala dès le premier mariage à maman Eliane tout na ya déjà classe na ya kitike na banena na nzungu moko boy ezaka ya temwa kala après na ya nango ya sikate na bandaka mbala moko na ba matériel ya kitoko na lobela musana ngaponga na lobela ngo en bien pona hebike musoko lobela ngo en mal mais kolo la providence c'est moi. Bocho na jiponage moi kitoko boye bifeza la kitoko encore boye biki
école on a pas comprendre nga ata personne na sali 20 ans et nga te faute école ti ya faute na nga te faute école mais nazo vanter de musala na ngai naza ko vanter musala na nga pour na sala kango bien yo le bana ngo papa wemba trop bien wapi mama wana wapi tala koto zo puso no zuluba yanga ok ya nani élévation succès élévation bonheur esengo kimia et dans zuluba yanga il faut oloba ngona courage makasi. Alors kola muto atonga bilamba so atongi lamba kitoko akumisela mane o atongi botika na kumisa musala na ngai. Alors to koti na kati ya ndeko oyo mobali akei bavandi atesika moko te pona zala mukuse soko za mwasi linga mobali alinga yo mobali alula yo soki mobali alingi yo aluli yo abali yo acho na kati ya ndako ndeza malamu. Mais ceux qui ont bandiko bimisa mbongo, obimisi mbongo na yo, obali mobali, na tikala na pota na motema. Otikala na pota po yo moko linga ko zoka. Yo moko linga ko zoka, yango tikala na pota na kata motema na yo. Yo moko mizokisi, yo moko omipesi pota. Bandeko. Mibali na kata mboko ya pota baze ebele. Soko moni ke kabone na mobali awa. Komitu misato ke luka mobali na Afrique et c'est tout ba Congo na Angola. Komitu misate ou que combat en Afrique ah wakana na poto kotambola kozo kaka mobali azali oya kolinga yo azali akozala kaka makamba ko dépenser mambo ke ndo ka bali na Afrique eza kozo ki sabato ba poto komi kolala ozo souffrir kaka po mbala ticket ozo kanisa na mbongo ta muso sekeli kelemba ta muso kende ki musala yo bandi ko sala misala na sala na kende ménage na kende femme de chambre na sala boy mbongo nozo kanisa kende ko sombela na ngata lupango na yo epa ya papa Willy po mobali gabi osala ka ba fantia nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu banaki bana braza pe partout na mokili mobimba Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo ndeko papa ndeko mama mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia olingi opema malamu Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali koteka mabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai matuni tala lo bansa mutema yoko koma place oza ndenge nini tolonga kolongwa place Lazare yomo na presse to pasola nzela tala ngai muninga mbongo mukie mena panika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku eza simple benga papa Willy mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40 Toronto City VIP de Maluku esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Wow, tout simplement formidable. Batuloko ba papa Willy, Toronto City VIP de Maluku. Batakope sa lokumu. Asale loko mwa kitoko. Mama soko zimbongo. Kokende kobala mobali te mama.
soko zimbongo kende na Toronto City VIP de Maluku somba esika na yo ekotike la libela mabele ezora toujours valeur lobi bana bako profiter nango lobi bakoko bako profiter sikoyo ndeko mwasi mobali oya balaka alongoli na Congo amemi na poto ata nui moko balali na ndako na ye ezate pona nini parce que mobali motema ya mobali elingaki mwasi te motema elingaki te bolingo za motema lokolo elingaki te yango saki nini yango ebebaki yango tozomona ke mobali aye na aéroport apesi mwasi bisou te parce que c'est le cœur motema soki elingi motema tango elingaka yokangama amour ekomaka na final ebelisaka moto parfois liwa te déranger vinayo batela c'est ça motema soki elingi elingaka soki motema eboyi yango na bandeko basi nyonso ba jeune sœur ou ba grande sœur ou ba maman ou ba petite sœur ici c'est votre deuxième maman qui vous parle soko oza na mbongo na yo kokende kobala mobali te oyebi pourquoi parce que mobali akolinga yo po amoni olakisi mbongo alingo na intérêt mwasi soko oza na mbongo kolakisaka mobali tike na mbongo po mobali akoya kolinga yo na bolingo ya intérêt il faut mobali alinga yo na ndenge ya solo botala film ya Un prince à New York Un prince à New York azalaki prince malobaki ke soki na ke kolinga Eddie Murphy abi soki na ke kolinga Lisa en étant prince na koyeba te ce que Lisa alinga pona mbongo to alinga pona bolingo alinga pona mbongo to botala kata film Un prince à New York Lisa kolinga nga pona mbongo nanga to akolinga nga pona bolingo mais ce qui Eddie Murphy abalaki Lisa parce que amoni ke Lisa linga ki pona bolingo non pona mbongo yango faut kotaka ba biloko eza éducatif il faut kotaka eloko oyo oza ko apprendre quelque chose kotala eloko kala pona kotala te pona koseka kaka te pona koloba kaka te et omoni kuna omoni non tala eloko oyo ekopesa maile ko apprendre quelque chose tala motu ya mbongo Eddie Murphy amisali mobola mais garde du corps o azalaki mobola amisala motu ya mbongo. Alors, ndeko nanga ya mwasi, soki okei Congo, toko okei Angola, to okei Braza, okei kolinga mobile, outi déjà poto. Déjà, somo poto za déjà. Et pas mobile complexe déjà côtier. Ola ki se sous mbongo, et sili. O meme sous poto, mais la ki c'était pour mobile de son azana, mobile de son azana ba critère o lingela mwasi. Muso linga mwasi munene, muso linga mwasi mukie, muso linga mwasi lo ba kitoko, muso linga mwasi makelele, muso linga mwasi za douce, waza makelele te. Et ça va parler, ça va se tenir. Mobile muso linga atozo que c'est donc muto za ndenge na ye, il faut ko taka makambo eza ko éduquer yo. Botala ka film Un prince à New York. Soko za mwasi, olingo kende ko bala mobile, ozongisa na film Un prince à New York, otali yango nano, ce qui peut sûrement conseil, si manango sanine, otelemi okei ko sanine ko bala. Pona ozala mukuse ngala so na bino lelo yango wana tokota na tout à l'heure ola kola mukeza habitude te ndeko zala na vie de prière olingo bimananda kuno sambela po munguno kikuta na nzela akomona yo penzo za awa mazomona yo mazomono te nzamba zu voile moko boya mundu achi habite mwana nga va bimasambela ki na sina bombi na sia makila nanga okomona ete soko zotambola changa moto azolo ko pasalo mabe soko amonyo akoya ko salo mabe pamba yango fo okima na losambo nde mopanga losambo nde lekinyoso pona lelo to soki wana que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzambe kalosako mona nzamba nbeshini bana betu bons. Bisous, on se retrouve tout à l'heure par la grâce de Dieu. Bye bye.